Botika Félix tranquille. Ngai lelo, ngai personnellement, Wakante 365, mais il faut bino. Et tirez du attention. Vous laissez mon frère partir dans la tranquillité. Bon, nous croyez que bon, mon Félix a Félix, c'est mon frère à moi. Félix, c'est un déconangai. Awangana Zakoloba. Félix, c'est mon frère à moi. Oyoki elengi ya Congo. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. Botika Félix tranquille. Ngai lelo, ngai personnellement, Wakante 365, mais il faut bino. Et tirez du attention. Vous laissez mon frère partir dans la tranquillité. Bon, nous croyez que bon, mon Félix a Félix, c'est mon frère à moi. Félix, c'est un déconangai. Awangana Zakoloba. Félix, c'est mon frère à moi. Na kolinga mukolo mosusu na leki soki wapi na Qatar soki na Belgique soki wapi na leki na ne pas na ye na le fufu na toni na yoki bien na milima na bele ngawa na le tika ye tolingi komona ka Félix vivant biso ya Félix tolobi boye tozali besoin na ndeko na biso vivant à diriger 7 ans et Koki, ça n'a pas pu donner pas de mauvaises affaires du monde. Botikaye, ake le kovanda vivant na bandekona. Vous laissez tout ça. Vous avez le baboye, puis makabata mon côté. Est-ce que réellement vous avez besoin en réalité à makam? Félix, il y a beaucoup en réalité à makam. Nous, on a des réalités. Nangina mona kandekona ngai. Pouvoir les asuka mokilité. Est-ce que le bossa a botamaka président? Abotamaka président, le président, on le devient. Alors, boyebe le komokote, bino batu bovandika apona pouvoir na bino, bolingi bozako sacrifier ye, po bino botika na pouvoir na bino. Non, 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 non. Vous laissez mon frère partir dans la tranquillité. Bon forcé était. Botika ya akende. Tant essaye Koki, akende na mi. Na ye koyebisa bana ya Congo mobimba. Koyebisa bana ya Alliance Fleuve Congo M23. Bomoni ndenge ba adversaire ba taliban baza komela masanga ba fongoli ba champagne ba kolia ba ko sepele. Mais vous devez savoir que match nano est bandité, match nano est silité. Boko sepele la victoire, ce qui arbitre a sifflé que match est silé. Bamelaka champagne, ce qui bozui victoire. Bamelaka champagne, babinaka, ce qui balobi que bozui victoire. Mais vous n'avez pas encore eu la victoire. Mokilimbanga ya taba. Ezi Tchakou Sosoko sepelate. Mokili bongola bongola. Mokili maya boatu. Boza komela ba champagne. Bozali kolia bokobina. Mais vous n'avez pas la victoire. Lobby, lobby, je vous dis là, tikanaye bisabine bikambwa solo. Kake zo beta.
kake ekobeta na yebisi bino boye bana aya Alliance Fleuve Congo M23 ba Congolais bofanda kimia match ebandi arbitre nano a sifflé fin ya match te kake na lobi kake zobeta kake zobeta kake. Calmez-vous. Banaya Alliance Fleuve Congo M23 ba Congolais Bonne la te Bozana na elongi ya mawate elongi ya kolela te mpinzoli ekuta bino te bozana makasi. Cette guerre on va la gagner. Bitumba oyo toko gagner yango. Je vous l'ai dit, nazako yebisa bino. Bitumba oyo toko gagner yango. Bakala mingi te. Kake. Ezako le. Je dis bien, kake. Bana ya Alliance Fleuve Congo M23 ba Congolais nyonso bosomba je m'excuse bosomba ba champagne bosomba ba whisky ya bino tour eza koya kasi bino boko fete victoire. Bino boko fete victoire. Bango baza ko fete victoire te. Po match ezana. Tozali na Goma, tozali na Bukavu. Tozali na section nyonso tozwi. Ba botoli biso eloko te. Ba gagner eloko te. Mais biso to comme la champagne ya victoire. D'ici là. Kake. Mbunde kolela. Kake. D'ici là. Kake kolela. Bana ya Alliance Fleuve Congo. Elongi ya mawate. Pisoli kitate. Bozala toujours fort. Bozala toujours na elikia. Kake zone. Kake. Kake. Kake ya victoire ezokolela. Oh babelaka champagne, hein? Babetaka miziki, babetaka mbunda babinaka victoire. Bino bozoko mela champagne, victoire bozite. Bozako binela nini? Champagne bozako mela nini? Vous n'avez pas la victoire. Vous gagnez le mon côté. Vous savez le côté à mon côté. Vous avez combiné la nini. Vous avez la masanga pour la nini. Ba champagne vous font le kasi. Biso to zoko font la masanga. Ba kalaming te. Ya victoire. Biso to zoko font la masanga. Donc comme la champagne. Bana Alliance Fleuve Congo 23. Bon que de somba ba champagne déjà bomba. Pour kake kolela. Kake. Je dis bien, kake. Wafo washana. Ne période de commission. Wafo washana. Tout ça, c'est qu'on a période. Wafo washana. Kake kolela. Kake. Oye koya eya. Oye koya eya. Wafo washana. Kake. Na lobi bien te. Kake. Bana ya Alliance Fleuve Congo M23. Elongi ya mawate. Mpinzoli kitabino te.
masanga bamelaka champagne pour la victoire ya bino boza komelango pourquoi mais na c'est pas na Alliance Fleuve Congo bon c'est déjà ba champagne ya victoire ya bino bo komele koza ya victoire votre serviteur Wakanta 365 mbote na ba congolais au baza partout dans le monde bakolanda ngai. Je crois eza actualité il y a 48 heures. Les lots les 26 février 2026. Un an passé. Il y a Makambu, il y a attaque, il y a Goma. Na 2025, même date. Na mai 2022, attaque ya Bunagana. Sans oublier zone wana et c'est banda déjà ko connaître ba exaction il y a makamba déstabilisation à pays à Grand Lac longtemps. Et la plus grande date ezali mardi le 16 octobre 1996 dans français des Belges. Pour la déstabilisation et pays à Grand Lac par envahissement, il y a soi-disant Batouti Zaïre na Ouvira. Après 2 semaines, na octobre wana, Laurent Désiré Kabila Bimi, c'était pli Batouti Zaïre, c'était Laurent Désiré Kabila comme un Congolais, Zaïrois à l'époque. Bon, toyebi ke situation zo le kalambo kanabiso eza na kati ya système néocolonial. Et surtout problème ya gestion pe administration ya mboka ndenge zaleli. Parce que ce qui mboka eza na commandement ya malamu te au sommet de l'État. Ils ont un contrôle te ya malamu, ils ont une coordination ya malamu te, ils ont une prévoyance ya malamu te sur le plan culturel, social, économique et politique. Mboka et kotambola malamu te. Bon, l'actualité d'aujourd'hui, il y a de cela 48 heures, il y a soi-disant bombardement na zone moko boye tampon boyebi ndenge lekeli ndenge actualité ezolobama babomi Willy Ngoma boyebi kiye Willy Ngoma AFC M23 ceux qui portent parole na kati administration parmi ba membres ya ba cadre après Corneille Nanga sikoyo naza na question moko na otu na ba congolais banso na mukili mobimba balobi FRDC mutu esali opération wana siko mutu na ngeza boye na ba congolais banso na mukili mobimba est-ce que bozali kondima que FRDC mutu ebomi Willy Ngoma ou pas? Nazongeli sumutuna nanga pour se faire comprendre très bien. Ba Congolais ban son monde. Est-ce que bozali kondima que Willy Ngoma eza par rapport à ba opération d'attaque ya armée ya nabiso ya FRDC mutu ya atakaki na ba drone ou soit drone nde mutu ebomi ye ba éliminer ye. Alors ce qui est bongo ou pas, ce qui est dans sens positif que bongo, alors pourquoi armée na biso zo kokoro bundate pour na récupérer ba territoire wana nyonso
ou dès le départ, en mai 2022, tangu bazwaki Bunagana, avant même déjà Kutubazo, avant d'attaquer Bino na mboka, na kati ya sommet, ya pouvoir, ba service à renseignement, il faut y baquer, soit tu vas quoi attaquer Bino et pas ben ennemi parce que frontière est ali, ba service à renseignement est ali, qu'on peut nous attaquer, ainsi de suite, tu vas quoi attaquer Bino, oui, l'élo, lobby, il faut réagir. Mais tant que bandaki maman na Bunagana, tant que ezalaka kaka na époque où ya Félix Tshisekedi, na mai 2022, réaction moko ya armée na biso salamate. Alors, est-ce que l'élo, entre parenthèses, Willy Ngoma, membre ya AFC M23, alliance wana, coalition wana, pour soi-disant Félix Azo diriger Mabé pour récupérer pouvoir pour bangonde baya kotalisa comment ba ko porter solution sur le plan social, économique, culturel et politique ya mboka na biso pour peuple congolais abima na souffrance ya zanango. Sans oublier Boyebi Corneille Nanga, président ya CENI ou eza organe ya mafia na Congo bacha yango et pas ba occidentaux ainsi que généralement en Afrique pour nous kangaka peuple africain mignolo lototika la esclave na kati histoire civilisationnelle ya humanité bopé sa réponse to réagir pour na to se faire comprendre to longwa ko bima ba yuma to timba to comprendre bopé sa ba réponse. Willy Ngoma, Babomi, est-ce que ça armé na biso vraiment effectivement mouté attaquer qui na ba drone ou soit drone et éliminer yé pour ebimi susu sulutani makenga boyebi ke donc M23 ils en ont RCD ils en ont AFDEL ils en ont CNDP en kundabatoire et boyebi histoire on a très bien. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, on nous sort encore politiquement une autre histoire que FRDC Moutou et Bomi Willy Ngoma. Est-ce que, effectivement, ils ont FRDC ou bien peut-être une autre chose parce que c'est la politique? Point d'interrogation. Matondo Mingi. Famille Tshisekedi fait badondwa na Congo. Bon ça kana ba Congo là ba bololé oyo ba tekeli bino Congo ha. Limbondo ezanga bicarbonate. Miyibi. Ba miyibi moko bata salita na poto. Na poto abozala ki atala bilamba, atala ba chemise bonalati. Na ba poto aboya ki na elokoni. Ah na ba poto ngana lekaki binoti. Majorité à Batouboaki n'a pas pour toi. Ngai boketu wa mona lekai bino na courage, na lekai bino na kusimba mbongo, na kuluka mbongo. Boaki na eloko te. Bozui grâce ngolu ya kindoki kanamba pesi bino pouvoir sans pouvoir. Bo vandeli Congo bo libo kanga bata otage. Oyoki elenge yako